moko abimi lisusu bato balukaka mabe la Karine Mokonzi moko naboya kotanga ye tangu natangaki Miriam Mokonzi natangi Yvette Kalombo nalingaki na continuer mais nabanda kotala na troisième place ou bien deuxième na chanani mais abimi ye moko bozoyoka ye nini na bango esa mtu nga tonga mtu te pasa mtu vérité la bala mtu face et je me limite par là pona ni loba nanu nayoki bien te bambo zoloba na bango esa mtu nga tonga mtu te pasa mtu vérité la bala mtu face et je me limite olobi na bango esa mtu nga tonga mtu te pasa mtu vérité la bala mtu face et je me limite par là. OK parce que la bala vrai noko ako finga na commentaire ta ko finga mtu te benga na pepe sanga de photo kuta nga salongo pa batu ambo oh na téléphone to kutana na kutokana wapi to yeto kuta to silani ngati kaba ngasa ba spectacle na mama molia na saba spectacle be kotu na tanga ya ubimisa ba ifasiki ya bitumba. OK batabi ke glo ya bunda ngale ba oswana te na ma kile na bo swana te obeta na mutema mukuse nzoto to silani ambo nene ya faites attention ozo bana nene ote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Gloria Olangi alandaki Yvette Kalombo yepe abimi. Nakanisa boyebi bien Gloria Olangi azali mutu oyo akuta na Karine boye alia mbongo ya Karine. Bandeko tangu toyokaka Gloria alobaka Karine opesaki nga soki nino na kokozongisa biso tokanisaka Gloria avandi Karine aleki apesi mbongo ndenge totikelaka bato mbongo na metro na libula metro to na centre ville azosenga mbongo bongo te la baronne apesa mbongo mais Gloria tango amona la baronne aseka po Gloria kokuta na la baronne asekaka kaka la baronne estar na ye la baronne amonaki spécial bon aza komona ye yango bomonaka bakanda makasi azalaka nango na la baronne parce que manque ya bolingo oyo alingaki Karine apesa na ye alingaki la baronne pe azala na ye surtout ye alingaka soko oza na ye kozala na mutu mosusu te orke baninga mosusu bazalaka boye soki ozolobisa nde ennemi na ye okozala na ye te me ye bongo te soki oza kaka na bato mosusu ata baza bakamarade na ye baconnaissance ata bana batanga na Molière ye deja akosepela te ndenge bomonaka Christelle Kabeya Mobutu soko alobi lelo akomi ne pire kaka Yvette Kalombo oyo azosolola na Gloria akoshanze soko achanze te yeba atalaki émission oyo bandeko abimisi atake neneya mazotia toujours bango Yvette Kalombo makambo bayebisaki ngai oya boye na banda koloba nyonso bango mutu bayebisaki nga pourquoi akobimisango lelo oyo pourquoi azobimisango sikoyo ezali simple ayoki appel ya Yvette Kalombo foto tia rando na internet po soki tozozela mida zoya te tozozela ese de Panama saki na makambo na ye
tozozela mama Congo ye kutatika na ye akoma na ye makambo kote ya la baronne tokozela nani mura pe ça dépend ya facture ba $1 mura ezosimba te alors bango moko baye po bakokozela te bango bandeko bino bozolanda nga bino na ngai toyebi te soki mokumba ya la baronne ekomi na combien de mois nakosi toyebi te me nakokosa bino te batu oyo ozomona Yvette Kalombo, Miriam Mokonzi Wesh, Gloria Olangi Banyamulenge, batu wana bayebi mokumba ya la baronne soki ekomi na ba mois combien na combien de jours parce que eloko bango basalaka yango wana kaka ya koyeba nakanisa toyoka ese ou bien mida aloba bien muta confirma bango la baronne azana zemi ezali ndeko na biso oyo atiki biso oyo toza na 40 jours na ye Angelica Madeleine aloba bien na bango na privé tozo finga ye aza na mokumba te me na ndenge solo aza penza na mokumba bandeko tangu wana bino ba chinois na ba téléspectateurs na papa robot toza komituna eske tokoloba ndenge nini tokosepela ndenge nini soki tosepeli Karine aza na mokumba tango moso base biso toza komituna bien sûr tondimaka maloba ya la baronne me likambo etali mokumba ata tozalaka mpo na la baronne me tozalaki toujours na réserve me bango na kati ya nsima Angelica Madelena akonfirme bango oui aza penza na mokumba alors bandeko ata ndeko na biso Angelica akenda ye toza na 40 jours na ye me nakosa bino te ye mpe alinga kozala na liste oyo ya batu oyo bazali bon naloba te mpo na ye molimo na ye epema na kimia tala azotala ngai nanu kutu akete aza kaka alors tozonga na bavivant oyo yo bomoni oyo aye ayeli neneya pourquoi ayeli neneya toujours po akota na makambo oyo Yvette Kalombo apie alarme po te bakota kaka na la baronne surtout la baronne ye mpe apostaki neneya na Facebook mutu na ye ya sirsir tango la baronne apostaka akomi ezalaka somo sikoyo aposte oyo azala tout le temps bureau na ye garde de corps muta service ya renseignement ya espionnage général lelo oyo akrea mondi na ye à part akrea mwa bataillon na ye mondi te me bataillon na ye ya pyromane alors bango bakoti mais bon bango ndenge bakoti bakanisi bakobangisa to bakanisi eloko moko ekokosalama me nazoyebisa bino avant Gloria Banyamulenge ata eloko ya moke ekosalama te nazoloba oyo ya mabe me ya malamu zala sir ese banda kosalama mwana mama Chacha ya mobali abali libala eleki bien eleki penza bien facture apesa complet ay donc mama Chacha abalisi bana misatu ya la baronne be azobala wane kozala sir po ye azala mobali ya plus que sir ozo comprendre ye penza azala mobali koleka sir ah Gloria Banyamulenge yo penza utako fete anniversaire ya mwana na yo
il fallait voir nos calme. Mais Nengo ye. Bon, c'est bien. Oye komitika na mutalaka. Mais oyo bozo kanisa ekoko salama. En tout cas, rien du tout. Na oyo bozo kanisa te bozo sambela e salama. Wana kutu rien du tout. Na ndenge pe ya bien bozo na bino teke o totinde la bino retour à l'expéditeur. Non. Retour à l'expéditeur tokanyango. Biso toza na 40 jours. Kochaba coton na zolo bakanyango. Nyonso ezate. Bino bosala o bokosala. Mais eloko bozozela wana nde bokozwa te. Likambo esalama bien sûr ekosalama kaka ya kitoko. Omonaki basapata ya bebe. Bon, wana ya taille ya nourrissa tanga bota misika. Mais somonaki bilamba ya 3 mois. Ah, nano moni yango te. Bon, wana pesate. Toko sote mbala moko bilamba 5 mois na 6 mois. Po ekozala. Bon, intil na lobana ndenge kozala. Po kwa yeba déjà va okota nango na prière no wana. Mais prière okota bon, ekozala kaka eloko te. Toza na tina ya koloba sans effet te. Po déjà makambo bozo sala eza yango moko sans effet. Bino moko ba sans impact. Otamboli awat nanani. Na Ken Piana. Toze bakote botamboli na ye. Loba ngana loba. Bon, olobi na ya Willy. Toza pe na jour oyoyo. Il y a Loris la Congolaise. Ok. Toyebi. Mais tika ko utiliser combo. Il y a Loris na biso la Congolaise. Ko kanisate malolo azalaki ya yo. Azali ya batu nyonso. Yangwana tika koloba. Surtout tika kotinda ya Willy na makasi. Akende kotala cimetière na ye. Yo soko kenda kotala. Eza yo. En plus, na ebite soko yebaka bien. Malolo azalaka te na cimetière wana. Bon, na ningaki na kota na makambo wana te. Mais lokola si na lobi tika na ebiso kaka moke. Malolo na kati azalaka te. Eza ba raison na koloba te parce que na kokozwa problème na ministre la santé européen to ya France ou bien na recherche ya UNESCO na makambo etali bokonoyo. Mena kosolola na yo to na mokili mukolo mosusu. Mena zo expliquer yo bien kobosa na te video oyo. Na kati ya cercueil wana malolo azalaka te. Note yango bien. Nga papa robo na sukisi awa. Nene ya azozela yo na terrain ya RTNC. Lokolo lobi oyo azosakana yo abenga yo bokutana. Nene ya abengi yo na RTNC kende. Pona jour. Soko koka. Eske mukandeza. Soki mukandeza tikeza. Tala koluka tokende suka na bengela. Oko kasoko zonga te. Okoma na ndaku ya Carmen Odia osukulake basani. Odia shou. Boni kuna na bengela. Ozolia nini karapao. Ngata ula benga ngamba sourire. Nga ye France ba benga bien il faut que cimetière malolo. Le pesa anniversaire à malolo. On se limite par là. Rosangona ngata ula benga ngamba sourire. Nga ye France ba benga bien il faut que cimetière malolo. Le pesa anniversaire à malolo. On se limite par là. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Kelly à combat, comme les civils, vraiment, l'amour, la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme les civils, vraiment, l'amour, la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme les civils, vraiment, l'amour, la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.